Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité ? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Mibunela nengeka tobaka mikingela bandeko batali ya Diaspo RDC mingi masolo ya kati elongo na ndeko Steve Kambanga bobino moko bobenga coach Verena esengo eza makasi lelo vraiment nengeka tolobaka tozo mibunela tango pe actualité eza tango masolo mo ya kosala na biso ezali il faut que luka ba oyo baza compétent les hommes compétents oyo bakoki kobimisa eloko oyo esenyeli bima parce que eux ont masolo kati donc masolo kati il faut te beta kato kota tina profondeur surtout bito kende vraiment mingi et c'est moi makasi partout bozolanda partout dans le monde BBC nzongo merci awa toza bongo na mwana mboka pi Roger garçon modèle wazali moko ya bapandi sango to bae bazana lolaka ya kopesela masolo ya orchestre wenye musique à maison mère tozo pesa mbote bonjour pi Roger atoka mbote mona mboka na kamwe otu ndenge okutanga awa na kati ya restaurant pour vous donc nga moni soko zwanga ndenge mona koma na temps mona kimindaku na na hôtel pour vous ozara na ngamba même ligne totala na mindele juste là côté basala ba checking bana poto est-ce que basala checking wana na même ligne so talika en face à même ligne restaurant pour vous il y a maman bébé Moutinia donc talande ma serveur fait du toko basa bien donc moni que abna donc service à toko ya moni na ki manda pour na awa na se détendre. Ouais, merci. On a profité de couper sa moto. La maman bébé Moutinia, Mutoto, Amassisi. Nous avons la galerie Pacha. Ah ouais, vraiment juste derrière la galerie Pacha. Boya, Bourmon, a bon restaurant, mon cousin vraiment VIP donc. Bozo ou ta poto. Shida Ibula, Ozo ou ta poto. Brigitte Teka, Oza déjà na Kinshasa, Mamango Yango. Et c'est moi makasi pi oje mwana mboka soki to bengi yo na lopoto balobaka oza moto ya la grande gueule donc oza moto moko pona yo okobanga eloko te po oyo masolo ya kati pi oje boni basango ya maison mère en tout cas la tondi botondi wenge musique à maison mère toi qui toko lokola mbisi na ebale en tout cas mon mboka we à son na personnel na e balanga nzembo na mo mape biso biro en tout cas toza kitoko ndembo mona nga mo pi Roger santé bien en tout cas toza bien toza komilenge les pots tozo tona mobembo to katsanga mbabraza le 18 to beta na FESPAM mais ya moto kende kuna le 11 to beta na Masina na libanda masano bekatef le 11 ya sanza ya juillet bongo le 18 to kende Brazzaville ba le 25 wana to sera déjà na libanda masano ya Kikwiti kuna na Bandundu bongo to beta pe awa na matete na hôtel les barons na simana de to fungola parce que au kermesse de la paix ici au bana poto bayaka ko fanda ba pitumbongo ba apocalypse bela le sénateur des États-Unis ba patimboyo na États-Unis wana ya mona bato mama Vicky ya la maman na Naomi donc POG voilà nazomona ba upema na ba mwana donc c'est bon mais nazomona niveau zokos sur le plan fond, oui, sur le plan fort, mais oui, maison mère, ils ont bima, braza, tout ça. Mais on dirait sur le plan fond, moi, malaise, moi, ils allaient, ils ont bomba. Puis Roger, Tikana Ebisayo, Bokabwana, Mokwa Koya, Koloba, Lopoto, Dadimoula, Mokwa Koya, Akoloba, Akotia Makele, les poyers vraiment, Basimba, Bate, Soko Simbiwe, Simbiwe. Et puis Roger, moi, Moka Koya, Lolaka, Lulala, Lolaka, Banka, Lolaka, Bakoko. Mais les lois au pire Roger tozoli baté ni ndezole kana maison mère zala courageux zala mobali yebisa bato bazolanda yo puis Roger tikali yo moko lokola ba oyo bapandisa ngo bazwa mandat ya kolekaka kopesa sango est-ce que maison mère eza bien ya liboso na ebisa au pire Roger zaka yemo au pire Roger da marque on va pire Roger aza
porte-parole oyo asala mambo lelo aza unique moto andimanga moto lokola la mère Mende Omalanga porte-parole ya gouvernement Congo abeta lisolo na nga omona bino ka bapandisango bopesanga diplôme d'excellence nazala nango na ndako na nga donc elingi olobaki nazala nga moko mpo depuis porte-parole ezala uto bakini tekila uto barojani oyo bamerando baroger ngandu bablanchard mosaka basankara de kuta uto makambango ebanda nanu porte-parole azwa diplôme d'excellence te Boli Sankara aza bien. Oui, Sankara aza bien toto soane ka mingi te omona donc boto so te ezela nanu ezala te wana toyebi parce que porte-parole ayaka na te valobi linga la porte-parole ka na internet alobaka lolenge na yo oza yo moko mais na maison mère qu'est-ce qui se passe avec Sankara de Kunta? Bon, Sankara na ye tozaki na ye lelo toi samedi tolekaki na ye jeudi na émission na biso la maison mère zamba na yasi boto bamonaki aza bien mais na 1 minute ma omnia se doit changer puis oje ngai naza na information ya source Sankara de Kunta alongo mouvement ami longweli to bolongoli yo za mopanzi sangwa yo no panza son biso de tala ndengo yebisinga boye fona benga ina tuna yeso eza solo bana mboka Steve Kamanga boyebi ke na kosa na te na lobaka ke masala zela na mega po benga awa soki eza solo zela mega non ko benga papa okokosa TVT moni oyo eza TV po dans 1 heure dans 1 minute eza masola katiza mais tout peut changer téléphone eza okanga c'est qu'il y a un malaise téléphone eza okanga d'un moment à l'autre téléphone est fumama po toto soane ta on na honorable bébé Moutini ya mutoto Masisi maman mutia malamu maman azobo tambola azosala révolution modernité vous comprenez kolo esiko to fandi po azala nango ebele ntina bagarre centrale wana azala nango vous comprenez tant tozaki na ye donc il m'a dit Piroger na ya nolaka moite moi c'est ça émission na Piroger zala pio zala okita ngana kosaka te pe na kimaka te vous comprenez na lobarande na bolamu po bato basosola bamanyola ngai na koloba ngai oyebi ke ngana zali Lambert Mende ya wenge musika maison mais na lobaka bla 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 te ngana lobaka moite bato po basosola omona otuni ngali kambo Sankara yo lobi ke Sankara longwe mais nga pe fo na vérifier po ngane azali moninga na nga musala azali doyen na ngai omngane to sala musala na wenge musika maison mais omoni mutema muteza sanduku omona ngana to go fanda we toye balande bilongi mais motema toye balate o comprendre mara passa kutu ba bota makalibu moka so bota ma air morte o mon to go fanda na yo mais o zo kanisa motema no na emiti o mon kolongwa lelo koma lo liwa ba musicien ne balongola ka biso ba porte parole to longwaka ba journaliste ne balongwaka en tout cas na ko mona lo la liwa o mona bina mutu bozolia na ye na 12 heures au déplacé Garaboye na 12h20 ba biso ke alongwe omon na mona ngo belé nga na banda wenge musika maison ma banda 97 ti lelo na biso sana biso kolongwa butuluka fabrigas na mona ngo loka vertige sana biso kolongwa loka bato belé nga na yebi na mona ngo loka vertige po na satandate donc ndempo apprendre na Sankara alongwe il faut la vérifier po tozaki na ye na koye koboya te pe na koye kondimanga mbala moko te il faut na vérifier est ce que ça na bina vérifier na sali mabe bon puis Roger yoka yo oza la bouche autorisée la mère Mende ya wenge musique maison mère na yo yebi ke Sankara za alarme yo so mona alarme longwa na lobi boye Sankara de Kunta oza censé ya koyeba ba information na ye lokola moninga na yo ya mosala oui oyo bobanda na ye mouvement oyo bokobaka na ye bolekaka tango nyonso na ye oza moko ya bato oyo bazali kosala cuisine interne ya maison mère oza na kati ya bureau ya maison mère c'est que na espace ya 1 heure du temps ton espace ya mokolo moko oza censé ya koyeba puis Roger masolo eza lisusu ya kobomba te ozali mopanzi sango sunga bato bazotala yo na poto yebisa bango na Kinshasa partout dans le monde maman bébé Moutini azana pe na posa ya koyeba tandengo ye awa na ebite soki atuni yo awa na restaurant pour vous yebisa maman toza na esika nini Sankara alongwe pesa nde biso ba raison ezalaki nini expliquer biso comment biso gauche droite te yo za mopandisa ngo en tout cas pour mboka Piroger na naza na information wana te mais ngai pe lokola bino bana poto
natalaki mpe na nzela internet nakanisi ezalaki na site ya ndeko mona bide natanga kombo bon ezalaki bon bino mpe komona bamusicien na bapolémique olinga kotanga na kombo te alekaki kaka na internet namonaki kaka mpe na nzela internet kaka ke alongwe en tout cas nameka mpe kotuna bakonzi na ngai mpe misusu ya mosala badete ya kimpui nameka kotuna mpe badmc pichu musungu docteur bon nameka kobenga le secrétaire général moni production nazwaki ye te nameka mpe kotuna bandeko mosusu mpe babi bango mpe bazokamwa bayoki kaka bongo bon ye mo Sankara de Kunta non nayoki ye te ye moko non nayoki ye te mais biso mpe toolobaka toyoka bongo bon ndeko Sankara de Kunta nayebi kotala internet mingi soki eza bongo en tout cas papa ezongisana makanisi nsima tala na guerre oyo toza nango lelo toza na guerre monene ya communication toza na makambo ebele toza na événement 2015 événement 2015 eza badépart te événement 2015 ezali mpenzaki non tosala baobjectif oyo patron na biso aza nango président na biso werason biso tosala mosala donc yo oza alarme Sankara de Kunta oza alarme yo oyebi yo klataka soki moto alongwe maison mare yo nde oklataka sikoyo yo soki olongwe nani akoklatele yo nabengwa ata Sankara mpi roger mwana mboka ozobonela Sankara makasi boye mpo nalingaka ye mingi aza soda makasi Sankara eza na moto moko te alongwa maison mare oyo Sankara ayokela mawa sikoyo soki lelo Sankara alongwe ozolela mpo na nini tenga na olela te mais yo lobi que ça mutu mota longa maison mère Sankara yokela mawa ah merci maman merci maman yo lobi que ya mutu mota longa maison mère Sankara yokela mawa kasi po yenda za alarme nga za alarme te nga zali Lambert Mende ya wenge musique à maison mère yo so kangai mutu longa maison mère nga Piroger na lekele na TV mi bundela seke ba secret ko mi robima vous comprenez que Piroger était plus important que Sankara parce que Sankara alarme alekaka aloba nyonso akoloba mais Piroger lokola la mère Mende porte-parole du gouvernement il ne pouvait pas se permettre ya koloba nyonso ya mwana mesure de grâce on a omoni ngai mwana mboka Piroger o nyonso na lobaka e engagaka orchestre nyonso ngana lobaka e yaka na nzela ya texto donc nakoki kobima libanda te ya oyo ekomamaka na texto patron mwana mboka werason na nzela secrétaire moni production apesaka information wuto nazala na maison mère banda nazala porte-parole wuto 2009 ti lelo non namona te président werason a commis message Piroger kende kofinga mutu boye ke ko répondre mutu boye ou bien boye te apesanga kaka mais information wenge musique à maison mère tozana ba programme boye dati boye yango wana mais pourquoi boti kaka Sankara aleka afinga ka bato c'est que quelque part eza complicité po yo okoleka nyonso koleka kofinga bino pe boyebi yango ezalaka sikoyo nini wana yo yebise Sankara za suspension déjà pour na reportage JB mais a continuer toujours à continuer na orchestre nyonso na ba leader nyonso. Et récemment, Otaki Koloba Nanzela Kaka Nini a commis patron de la musique congolaise, a commis qu'on soit place, il y a des musiciens, à l'écart d'Ignon, a commis. Voilà comment un problème privé. Voilà comment un problème privé. Vous comprenez? Mais il y a une maison mère. Pour les Karana Combo et après. Et comment un problème privé? Il y a un tourné wana. Soyez mutalega tout mon lié. Ndeye akei. Soyez mutalega à lobby ma bé pour la président Werason. Président Werason a répondu en été. Mais 142 mois mi pesa combo alarme. Aujourd'hui, des ordres moi dans la maison mère on a ces disciplines exactes. Pour ceux qui mutaleka a fini président Werason. Président Werason de nature à l'obarate. Atiki nae. Yo moi na mboka okoleka pona mouvement, okoleka pona programme. Mais alarme akoleka pona kofinga bato. Pe yo ozawana bino nyonso bio boza bokoti. Mon pandi sango na retourna motuna moko. Soki papa na yo ba fingi na balabala. Pour yo défendre papa, il faut papa na tinda. Mi bundela. Non, ba question za ngai. Mais nga pe bongi sela ngai wana. Nazo poser yo ba question. Bongi sela nga. Yo répondre ngai. Maman na yo bébé mutinya, mutoto wa Masisi. Ou bien papa na yo Clovis Munire, l'homme extra. Mutumo boye na balabala azoleka afingi Clovis Munire papa na yo. Siko yo kanga maboko ozela papa na atinda okende uloba. Donc mwana oyo azoka connaître que wana za papa na e aokende ye moko samba tu na e. Mais lelo siko mwana mwaki akei siko ya sundoli papa. Ya pena mwana mususu pe na ndaku ya zana pona persate boire ça kolanda bango te. Omona. Mais exemple na mususu ye mbala moko pou akei
Et même si tu penses le roi va biso biso sur toi batolo oh tika non à la niveau non tika à la niveau papa tolo babo o moniteur nda kuna bino ndeza mabe po bozoti ka mwana mususu akende kofinga ba papa batu sikoyo awa mwana ngope akeli mais olobiti yo ozaona pona koboma moto n'est-ce pas papa yo kanga tango président Jibem Piana a provoqué un président Wera Santé tant Sankara loba mabe mo contre mbala moko automatiquement azwa suspension oyebi yango to ebiti wane yebana na alors si vous bateau yo mona que Sankara a répondre à bango et que to ki paraté et ça bateau va provoquer la maison mère le maison mère routine na Sankara te donc Sankara est mon conscience na a yebi que aza mona maison mère tant ba tout moli maison mère et ça va tout moli automatiquement na d'autres termes la français va bien en patriotisme c'est ça mamboka pour la rebondir mboka c'est chef de l'état tinda yo moko conscience na yo o monique ba tout moli mboka na yo moko okei c'est que na minute maison mère boza na maman na baisse parce que tant ba tumbola wera muto yo tant ba tumbola wera yo oza no ko bomano moto mais muto ya alarme o ya leka pour défendre mouvement yeyo akei sikoyo ozomona te beaucoup yi lisusu sikoyo to comme na ngwa moko bato bazo tumola wera baza trop mike bana niveau yo na bango yo wana yo kangai to comme na moment mo siko bato o bazo tumola maison mais ba trop mike bana niveau sous te ba répondre à bango et na ba fanatique la maison mère moko ba bengi ngai na Jubek masala nga Blanchard Wanzo na Sidaf ba singai puis Roger Biso linga o mingi po yo o ba kilo maison mère ezana bato mususu ya répondre à té Roger Bino so ba traître lelo yo ozoloba po tikali na maison mère bi Roger ebele Sankara lobaka ye maison mère tant que wera za bi wera nde tant que wera kozalaka akolongwa ka te lelo akei qu'est-ce qui prouve que lobby peut to koyoka te pi Roger mona mboka longo vous êtes tous des traîtres wana maloba na ye maloba pi rejeté ngas na sabino ba pandisango seul Dieu est le maître du destin de tout et chacun ngana na tenté à décider sur le destin na ngai vous comprenez atam komote na loba inga otika na wera 100 ans libela na loba ngoti papa ngana loba seul Dieu est le maître du destin de tout et chacun et le loba ni quand nzambe mutabi lobi amo to ko zano lelo mais lobi pele msu to zano te nzambe nga mutayebi ya wanga azana tenté ya ko décider sur ngai o mona so nzambe alingi to ko bana mona mboka wera 100 kino esika osu sabiso ka yene nzamba yebi au moins papa mais ça peine ça malobi lobi nga mona mboka pi Roger dans un sous tena président Werason atanga na forcer et aussi mbaté po nzambe ça décider ce n'est pas olingo recadrer Sankara te po ye aloba bongo c'est une manière intelligente ya ko conseiller qui a sala que erreur ya ko loba ya ko kabwana wera te bon peut-être ne yo moni wana mais nga na lobi nga pi Roger et engagé nga na loba nga pi Roger destin na ngeza mabongo nzambe eza mabongo na ngai tenga mona décider boye to boye nzambe na yebi bon puis Roger tozonga na sikoyo yebisa biso mouvement o ya mo mission na bino ezalaka ba komba batu te tozongi na maison mère tozala kinde yo za mopandisa mo fa ko pesa actualité na pesi maison mère ezali na voyage na FESPAM maison mère zo betale 11 na Masina maison mère le 25 tozana na Kikwit maison mère to beta concert na matete ya ngwana actualité au fanatique à maison mère zo zela ya ngwana mais ba blabla otuninga sur Rimer parce que information Sankara jusqu'à aujourd'hui ezana Rimer oui Rimer précède l'information ezana confirmé parce que Elonga Sankara na l'équipe na TVT allo officiellement que alongwe o comprendre alekaki na site pona webi site yo sali journalisme oyebi site internet ezali télévision parce que ça audiovisuel tant aleki ndenge tozo leka boye batu bazotala tant aleki akangi ba photo ba partager ba publier a déclarer c'est une déclaration officielle parce que c'est le média que moi Sankara de Kunta j'ai quitté l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère de Werason yangonde esali ke to luka yo moni ke to ye ko tambola ti na restaurant pour vous to ye na ko luka chez moi bébé Mouchina to kuti yo bon so les abongo qu'est-ce que moi plus Roger na wo loba sous il y a éclairer opinion il y a le roi mai sopani mais jusque là ngamo plus Roger nazana non informé officiellement pour ngana collègue Sankara ya musala so na yili kam na commande ko na musala il faut yenda bisanga bo solo to ezali lokuta kino siko ayebisi nga bongo te
ngape na otanga lokola bino na internet na moni pe photo na na mopanzi sangwana na moni pe makomba komiki apesa ki lettre d'émission so za bongo to pesa ka conseil ndeko kanisa nanu maloba oyo lobe belé na maison mère et la kayo la ka public oyo yebisa fanatique que yo za alarme yo kotika poza wera santé tala pe bolamo ebele po eloko longola bato mingi za alarme susu mabe ezara mabe moi mabe mo la mso compréhension mo rare koti ale epesi mutu kanda azui décision onga na longwe mais longa na kosenga ndeko na 140 99% ya bien basali yo est-ce que vous pouvez perdre en haut na 1% là ya mabele mususu o basali yo et non ngala otuna ngo wana voilà 99% ya bien o basali yo on koki ko perdre en haut likolo 1% ya mabe na limité yo obi ke 142 compte aux âmes to sambwisa avion à travers Werason au sambwisa avion avion comme combi président Werason ata voyage à 2 jours akendaka nayo a même aux États-Unis au mona ba Serge Baka au mona ba tobele opina na président Werason wana za mamboyo ba opportunité ba tobele ba zwa monter alors elonga na osenga ekaka ndeko na ngai wewa kuntele tala sima ni bundela mais nous avons la confirmation mais le gars na tag internet na moni c'est déjà une confirmation parce que collègue déjà ayebaki batuka nde ba otala ngo piko je mona mboka tozo kende déjà mais na ngina tuna mouvement oyé na 2015 ya ba départ parce que président oyo alobaki événement 2015 ça ko beta 3 grands hôtels to loi qui yango parce que les bonnes initiatives sont à louer to beta pe renaissance bobeti pe matadi ba mambebele ya bien tu peux te rekoba bravo mais kaka na kati ya kosala makambo wana ba grand départ ezotalisa et puis bato bazokende na 2015 ça mon pepeti nde bolobaki événement ya mon pepe yo vite mon pepe tango ya café room ali mamna oloba café room vola hydraulique ruminique ayebi mamona oloba omoni mon pepe tango yaka papa bino bato botala nga mon pepe tango yaka eningisaka nzete président Werason aza misisa wenge toza nzete mupepe tango yaka eningisaka nzete tango nzete ninganaka makasa ya mabe makasa ekauki o esili ngala ekweyaka piroger ko ate ezui flash ingeta ezui ezwaka bino mona maison mère nalobi ki ezui tango Werason alobaka flash ingeta ezui a déterminaka te ke ekozwa nani ekotika nani ezongeli moko bana ba omoki ezui eta mais bana ba kei héritier qui collègue no de nimula kei mais eza flèche tant to lo beza flèche o comprendre te ezui so za makasi olendi so za makasi te ezui yo président wera bominda kuna ko flash ezongi ne landa kuna ba ba umo na lobby il président wera bominda kuna te moni le mon Dieu va appeler pour respecter nos c'est un grand leader. Et grand leader. Mais trahison de sans te tutoyer, s'il te plaît, sans te tutoyer, mon frère. Werason. Papa, tant autant à commander photo dans moi kilo. Yo habitant Werason, azo ça va grand succès dans le monde entier. Ngana yo toza na ba couper, tozo beta ba bill. Toye barate ke togo tanga Werason moni ba Werason baloga ba journal day baloga ba Michael Jackson so kena ba pays wana na ba journal ba Michael Jackson ba journaliste va ba bi ko tako respecter ba kombo tango respecter o tanga kombo wana faut raisonner moi belé moi na mboka pi Roger tozo continuer toza na souci tozo mona ke trahison ezokota yo oyo za na kati ya maison mère yebisa biso parce que nengo uti koloba ba bien ebele po bato mingi balongwe bazaka bato yo président apesa motema o ma banda ko salela ba opportunité bazo kende sikozo mo ati comme risque pour na bino ba bozo tikala parce que président otala so kuna salela o ya kei o yo kutu na salara bo yo mo bino ba voyage ba 2 jours ba memi mutu mais mutu wana aujourd'hui a se décider à longwe est-ce que bino bozo mo na teke les aïeux bazo bebisa masolo motema malamba botama nango motema lamba botama na motema kosalisa ba botama na so ezara bongo mais président Werason ka dès le départ ya ba Bill Clinton ba Ferré ba nani nde atika na pe ko fula ba café rumpe ba mona na te mais le rôle azaneka na motema wana ya kosala bato malamu malgré ba trahison
malgré nous surtout comme ngaraye et peut ça retourner force yango mona zo fula ra battu on comprend yango mona zo fula ra battu on comprend et décourage arrêter et là on a sepé là le message na yé pour te commis vraiment na souka lobby tant bazo kende ezo sala ke bato asima pe bazo ya bazo bima sikoyo lelo quelque part le malheur est bon nzambe ndem toye bien on a vu sûr que c'est Dieu le maître du destin. Pour nous amener à Yebi, là, nous sommes à qui makasa mabeka ou kauke kweya ya sika et bima et ça la kitoko. On comprend. Nous amener à Yebi, nous c'est comme la vision à Mokilawa, to comme ça ra nzambe. Au moins, yende là nous sommes permettre qui makasa ya kauke kweya ya sika na nenga nous surtout. Tozaka makasa. Puis aujourd'hui moi na mboka garçon modèle et c'est un livre vraiment ya koyamba yo pezala ki lokola to yiko kuta yo awa et c'est un vraiment talaka mutoto masi ya cadre bien boy masisi mutoto masisi plutôt parce que kunande na goma wana vraiment ba bien esika masisi moi mutoto masisi na bige boko appelle ngala bientôt pe plus Roger na roya campagne pour na roya accompagner maman bébé Mutinya moko tozawana ye en tout cas mutia malamu maman au à maison mère bana maison mère à Masisi n'a pas que la mission au bana maison mère à Masisi ya goma ya partout pour voter à moko bébé Mutinya azam toto na bino ye penza bete la bino tolo bébé Mutinya balobi bo sala choix ya bien pour boye baba nan ba défendre bino mais ngai na mona déjà maman bébé Mutinya moi mboka commentaire tokomi vraiment na souka mais na lingo ta la caméra Steve Kambanga azotala yo ngai yo pembeni na yo tala nanu oza yambo pesa bambote lobela président oyo ensemble loba moko na yebi keza rumeur mais lokola muto oza na souci ya président na yo lokola muto oza na souci ya musala ya ndako oyo esala yo lelo zala oyo zali lobela président ali kamoko par rapport ya ba nouvelle oyo nyonso bon bien pas pasteur pour mon bal à pasteur azara pasteur pour tout le monde appelle dans l'église moi c'est pas pasteur va bien arriver ma pasteur donc mon bal ya ma pasteur on appelle bien arriver pas pasteur pour ça ouais rason le lombe mon bal yo tu na habité ça na lo basuni pour mambo yo oyebi yango pour lenda nango yo na bien ouais lombe mon bal to na habité na lo basuni bon to yo ki ba rimer mais na habité ça ba rimer Barimer, monsieur c'est comme Maria Solo, monsieur peut et là on peut le kuta. Il y a on a réservé, n'a vraiment la commentaire mais courage ici aux gens, Zamba Zala Naora, yo salara ndenge au sala wana gara pour sala malamu, ba bien au sala biso mokilemona. Na habité ça to bano wanga na côté ni. Ben, salara ndenge aux sala présent. Ouais, bien dit, puis Roger moi na mboka, ndeka to loba mi bundela. Mais ba balingi ba zo moi na mboka puis Roger vraiment ba benga na plus 243 89 13 24 400D. Donc plus 243 89 13 24 400D. On a nzela singa ou bengi puis Roger ou bien okena plus 243 9 98 12 30 62 9 98 12 30 62 au bengi mwana mboka puis Roger na web sabino mamatali mwana mboka wera son sombele suka bisanga bolobo suka bingwala na tondi bino botondi banso bozuli baku ya bolandi o manaka maye mwana mboka puis Roger na tina boyanoli na mituna ya mopandi sango wapi to websi na bino mamatali mwana mboka wera son nambisa na tika na pesa mbote ya lokumu na Apocalypse bela na États-Unis Pichumbongo ma pasteur si de jiman pata maman exaucé na Gladi pati mboyo pene pene ya maman Vicky ya la maman na Naomi maman na Sami maman na Sarah d'après simbote na Christian Bondonga ya Aminata Bondonga na États-Unis wana nazomona maître Mandonga là na Paris Armand Louvezo de Switzerland masa na ngai Nicole Ngomba na Paris ya Guilain Kela bambote kara pa ya yemoko maman bébé Mutinya maman apota basi kitoko maman bébé Mutinya tala bikela moya bimisa na mokili et tozana kata restaurant pour vous en face à même ligne bana poto bobika esika bosala ba checking na bino po bozonga poto na même ligne wana tango sa checking boka misu na sima au monara hôtel pour vous au côté na premier niveau restaurant pour vous et restaurant kitoko tarande tolia o na bilora poto
En tout cas, bambote na ngai pa ya Gisèle Yambamoto, maman na Jo, na pesi mbote na Tiba souve na nga Rojani wa Merando. Et na bosa ni TV na ngai, oye ba nga pena na petit Emile alias de Mingongo. Ya bébé Senzongo. Emile alias de Mingongo. En tout cas, ve na ngai ya matete, bambote na yo. Blachard Wanzo na Sidaf, to bosa ni te Clovis Munire. Na moko to zara na l'homme extra. L'homme extra très intelligent, l'envoyé spécial du chef Clovis Munire. Na bosanité Karine Lukiata, ba petit na ba Ginel Mbala, ba Karine Mbala, ba petit Paris wana. Surtout que Londres, papa yo za ba tout tika nga za ba. Puis j'étais aux émissions, oyebi ke oza télévision ba kozanga. To benga yo mbala sima. Ba Londres, na boa bino te pona ye. To comme vraiment na suka émission fidèle internaute boye ba ke puis Roger soto tiki kaka. Soto tiki puis Roger awa seke to kokoma tati lendi na tongo abando boka kaka. Parce que ayebani moi mingi bo comprendre ye eza bongo mopandisa ngo oto yambaki vraiment aza mopandisa ngo nasi bomoni kaza mopandisa. Mais on peut na petit toi jaloux. Non, tozana nuti. Bon, nayebi ke yo malobesili menga na zoloba. C'est bon appétit. Merci. Ya wana tala kaka eza moi bien. Bongo to pesi vraiment mbote na Antoma Fouene to ebi kozolanda biso depuis Paris. Mambo Masia, Naomi Teka et Mifi Teka, bana ya Brigitte Teka, boza bongo na bon séjour à Kinshasa. Boya pe moi mingi mpanzo na restaurant pour vous et ça la moi bien parce que côté ma soleza bien. Ba fille à Kardashian fait à RDC l'oreille compresseur en direct de Paris, na sepeli vraiment rebozo la émission ebele. Laetitia Nzongo Nadège Kayen Loris la congolaise esengozala ki makasi ya ko sepeli Sabino lelo na mona mboka pi Roger bolukaki makambo ezala zala pe ezaka kaboye. Vraiment fidèle internaute to komi bongo na suka ya masolo ya kati oyo ezalaki présenté par moi celui qu'on appelle Steve Kambanga ezalaki mingi ya koyeba ke bolandi ebele wana na pesi mbote makasi na les réalisateurs wana na 32 pour moi. Dieu merci Ntimba le directeur technique, merci Talara yo faut ça moi. Dieu merci Ntimba danger. Maestro. Oh ba caméra bimisa vraiment on la caméra na mona na matanga yesu. Mi bundela Talara so mi bundeli te mto bundelo azati. Donc Ginette Mwaka la cadette esengeza makasi Piris bunga na sepeli makasi bongo big up ngala pade Abel Mapuma. Fobo zalara mwebele. Vraiment fidèle internet tokomi bongo na suka ya émission na biso ya mokolo na lelo tokutani malasima tokutani vraiment malasima Dieu merci Ntimba talarara na pesi bino nyonso mbote puis Roger merci lolenyo oyambo libiso na ba question na biso tokutani na bino malasima au revoir.